ekoleka ta muke te. Ekoleka ta muke te. Pendant que bino nangai biso nyonso toza awa. Liso na biso ezali ya kofongwama. Alobi awa ye mutu aforma basoda. Mes chers amis, mutu azwa formation na centre d'instruction depuis 2003 tina 2000 wana te akei na 2018 atia loboko likolo natala. Non, nalingi mutu azwi formation na règne ya Joseph Kabila atia loboko likolo natala wa. Wapie. Ngayoyo, moi j'ai été formé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Les unités qui composent la garde républicaine, nazolo bango pona ba jeune yo ba uti kokota, na rappelé bango to uti wapi. Awa tozali na mosaïque ya ba ex-phase. Bazali ba blende ba vie na biso akala. Batata musique boza wapi. Formation na bino eza époque nini ebele majorité. Baza batu ya kala. Bango nyos ba ex-phase baza ebele wana. Toza na mosaïque ya 10e brigade. Banamura, le vrai Banamura. Baza wapi? Baza wana. Produit ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Tozali na toza na 15e régiment, 15e brigade, na 15e na 16e brigade. Boza wapi? Produit toujours ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Biso toza ba officier ya académie enseignée formé par les Coréens. Eza Mzee mutu arekrita biso amema bango kwa mzukuna. Alors boye bisanga kobanda wana tina ndenge ya koti unité ya muneni ne koti na garde républicaine. Ezate. Alors formation azoloba qui a formé biso, a formé biso wapi? Ce qui n'a pas ça, je veux que je sois contredit tout de suite là ndenge bozao. Biso tobandi ko rajeunir garde républicaine na kokoma ya Félix Antoine Tshisekedi. Bano bafutui formation na ngonga wana ngango depuis Félix ayeti lelo batia loboko likolo. Alors Askari biso tozali kolobana ba évidence parce que naza produit ya garde républicaine ndenge bandi na tile loyo. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Moi, école ya tamukeo ya EFO. Et là où on forme les chefs plutôt pour nous commander ba unité. Et tikala ki kozala tamukolo mon côté. C'est maintenant tozali kozala ba officier, ba sous-lieutenant pour avoir kozwa ba plateau, ba compagnie, c'est maintenant. Depuis le président Touele aux affaires. Nayoki balobi makambo ya social. Wanande na boya ta même kota parce que et là quand même comparer zate. Biso oyo bambula nyosto lexi na gère. Tozala ki soigner wapi? Na ba dispensaire ya mike. Ya mike bana biso bako kufa wa basoda na
na biso bakozanga baswe. Président Félix ya koti na pouvoir après 3 jours akoti na Kanchaji. Aye ko visiter. Tribalisme pa na biso ezata muke te. Oko kosa tribalisme. Bon na boy koloba makamba tribalisme poso ki na tuni. Commandant moko awa. Alo atala commandement ya époque wana. Na commandement ya lelo. Toyi ko comparer soki boyoki. Boyoki. Colonel Biliko oyo boza komona na expérience na ye. Il a été traîné. Le Colombois na réunion mususu il ne pouvait pas parce que tout simplement za muto Équateur. Yewana azawana. Lelo za commandant régiment. Vous voyez la loyauté comment ça paye. Continuez kozala loyal za ko te ya pe bano baza simana yo. Wana ezali point ya malonga po bino boyoka bo comprendre que politicien azakaka politicien akobaluka boye azokanisa biso. Nous sommes dit nous avons beaucoup d'éléments mususu tokolobawa tokoloba tamukete. Alors ils doivent arrêter ya kotinda kama message surtout etali défense ya mboka na biso, sécurité na mboka na biso. Mais question na